soso. Tokomi wapi. Est-ce que moi si na économie na ye akoki pe kopesa mobali mbongo po aya kodote nazo porta masolo ya papier soko moni bato bazo le camp za sélection ya papier. Alors monsieur Papi pour être en mesure de faire quel travail dans la vie. Merci balandi na biso tozo ko ba malembe malembe eloko nini epousse yo opesa mwana oyo kombo ya Consolette. Voilà les raisons. Parce que la plupart des gens, ils parlent, mais ils ne savent pas quelles sont les véritables raisons. En tout cas, biso tozali wana tozaba na misala. Ayebisaka bino tufunga na zambo na misala. Ogo koloba kosala na kosala. Soki mutu aza. Voilà tout pour les sommaires. Mesdames, messieurs, bienvenue à cette revue de presse.
oyo ezali mpona mowei te ekomi mpona ngai na yo. Biso nyonso ndenge tozawa bopesa ngai miso na bino matoi mpe motema mpo ete toyoka tobomba mpe tosalela. Yango wana tosengi kimia na mutu nyonso, tosengi nzembo ya bato panso. Soki nzembo esili mama reverend kisi akotinda biso na libonde. Silwa Nzambi ukatila muki mwana kiamsiro 1 2 3. Silwa Nzambi ukatila muki mwana kiambe pela mese salu kiamunza Nzambi. Silwa Nzambi ukatila muki mwana kiambe ya mwana pe ya molimo mosanto. Yawe Nzambe wa biso tozongisi merci matondo epai na bino. Obateli biso kobanda ntongo okomisi biso na ngonga eye. Papa Simon Kimbangu biso bana na yo tosangani kati na esika oyo. Mabota na mabota euti bipai na bipai. Papa toye na ntina mosusu te na ntina na monulu ya suba oyo tobengi ete fete ya suba oyo osali kati na biso bato. Fete ya yambo ezali tango moto akobotamaka esengo kozalaka na mabota. Fete ya mibale tango moto akosalaka libala. Fete ya suba yango oyo moto akozongaka epai na yo Nzambe. Papa na mokolo yango biso banso toye kati na esika oyo. Tika ete molulu ya mwana na yo mama Ngala papa eleka na kimia. Batela pe libota oyo mama Ngala sili kotika. Bana pe bandeko pe libota pe ya molimo pe famille. Pote ekene kozonga kati na lilita esika yango ekene kopema. Molulu nyonso topesi na maboko na yo ebandela programme pe suka yo zala na biso elongo na kombo ya Nzambe tata mwana pe molimo mosanto. Amen. Nasili koloba ete tosalela matoi miso pe motema. Mokanda tata Nzambe efongami. Tokotanga mikana misatu. Tokobana na Exode 21 à 17. Pe tokoleka na mokanda na biso ya mibale ya psaume tonzembo 90. Tokozwa kaka verset moko ya 10. Pe tokosukisa na mokanda ya Isaya 26. Tokozwa kaka nzela moko ya 19. Tobani nanu na Exode 20 1 à 17. Botangi ezali boye mutu wa mukanda mipe kozonga. Tobani kotanga. Nzambe alobaki maloba oyo nyonso ete ngai nazali Yawe Nzambe na yo oyo abimisaki yo na mokili na Egypto na ndako na bowumbu. Okozala na banzambe mosusu liboso na ngai te. Okosala ekeko mpo na yo te. Soko elilingi na eloko na lola na likolo te. Na mokili na se te to na mai na se na mokili te. Okokuma mena yango te to kosalela yango te. Mpo ete ngai Yawe Nzambe na yo nazali Nzambe na zuwa nakobatela mpe nakokitisa mabe na batata likolo na bana kino libota na misato pe na minei na baoyo bakoyinaka ngai. Nde nakomonisa boboto na bato nkoto na nkoto baoyo bakolingaka ngai mpe bakotosaka mibeko na ngai. Okotanga nkombo na Yawe Nzambe na yo mpamba te. Po ete Yawe akonongisa te oatangi nkombo ne pamba. Kanisa mokolo na sabata ete okulisa yango. Tango basali ete kwa mwana ngombe yango bana kosabe. Tango Moïse ye ababaki tableau wana na matele pe peleki moto ebomaki pe bamosusu. Mais ce qui tokali na bomutu foti na ye te. Mais Nzambe azali kaka Nzambe. Abengaki mbala mibale akende kozwa mibeko tobengi Deutéronome. Na suka dobi Moïse mpona banongi zomi na mibale bakende kotala mokili nelaka. Bake kotala mokili nelaka. Mokili kitoko katu batu bakutaki kuna minene milai 4 mètres na munene na mundai 5-6 mètres. Bande kota bino moko mutabonga bimao. Na kasi tokopanta na tamoko ka. Nde oreba bala makasi bazongisa sima ite Nzambe asalelaki bango ya minene me bango batalaki bomutu balobi tokokoka te Moïse mboka kitoko kasi
bato tokutu kuna minene milai tokokoka bango te kaka Yoshua na Caleb balalaki na se balobi tokokoka bango nzambe asili kaka alobaki bango nyonso bakosila kokufa na nzela yango wana ndeko tata mama kaka bato mibale Yoshua na Caleb na bana bakota bana nzela bato bakotaki sikoyo na mokola lelo bazali kolobela bango te bazali kolobela le biso tomitala biloko basuline kuna biso tozali kosalela yango te po biso batoza bomoi soki tozali kosalela yango tolongwa na ngai motei na bino bayo tolongwa na nzela wana po tata nzambe azali nzambe na mbawa privilege na biso chance na biso bisika nyonso tozali kosambela na kasi mokili mobimba bato tokomi kosambela tokomi ebele oyo bazosambela te baza mokie metala mabe mabe ete ngwa mpona nini mabe eleki mingi tozali kosambela nzambe na lukuta banzambe ya bibebo bandimi na minoko bandimi na motema neti nzembo toyemba na mitema posa nde nasala masumu me na munoko nazali kobelela nzambe biloko tozali kosalaka ngwana po soki pene na ndenge tozali kosambela na mokolo oyo nde pasi na ezali susu te nde pasi ezali te me pasi eye mpo na nini nzambe abombi elongi na ye abaye biso soki totali na ntango ya Noe nzambe aboma mokili mpo na posa koboma mokili te asala ekeke mosusu masumu elekaka komi yango Sodome na Gomore bato basiki Loti kaka na mwasi kana suka akomi libanga mungwa mawa na ntango ya Abraham bana Israel totala 600,000 oyo batangaki bato ebele tolobaka mutu akufa te yajambula muntu fuili wele te mona nani kimona meso bongo nomona mama nkala awumeli na mokili tozali kosuline bien boya lekaki 70 ans donc tokobenga yango awumeli na mokili mpona bible bakoma mutu afa sukisa mibu na ye na mokili na ba 70 ans 80 wana toki mutu ya makasi otomonaka 1 siècle donc yango na bato ya kala bana kobenga bebe azongi lisusu ya sika 1 siècle 5 à 10 atoki mutu ya sika bandeko totala likambo na tata nzambe ndenge ezali biso tomilakisa ete toyokaki mateyi mpo tosala nini tobongwana mpo toyokaka mateyi mpo tobongwana toyokaka mateyi mpo toyoka kaka te tovanda yoka mateyi kanisa elingi eloba nini yo nde zwa réponse ngai nazwa réponse kuna na psom toleki chapitre 90 parti verset 10 et batangi na mokanda na Esaïe chapitre 26 verset 19. Alors programme Ezali Boy. Juste après prédication, Tokobanda lecture il y a biographie de la défunte. Si ma lecture de Tokoyoka mort de circonstances par la famille. Si ma mort de circonstances, de Tokokota la phase animation par l'Afrique Ronkwangaba. Et entre-temps, on a un dépôt de gerbes de fleurs par rapport à ordre Oyo Ezali énuméré dans la liste au Nazanango. Si on a un souka makambonyo, surtout dans la prière et la clôture pour la lever du corps. Né la bongo tosengi na Oyo Amoni été apesi komboté et qu'il fallait déposer gerbes de fleurs. Maman Nabiso, maman Kala Nzeza Elisabeth. Ye abotamaki na mboka ya Ngombi na date ya le 6 mai 1940. Donc pendant 1940 ti na mokolo molelo donc to ça calcul akokisi mbola boni. Ye azalaki mwana ya papa Nzeza Antoine pe maman Mpemba Lufualwankatu. Bango mibale dommage bazongisa déjà molimo et pas encore. Payé abotama na libota ya bana mine donc bazaki bana basi mibale pe bana mibali pe mibale babotama kinde totoloba na mboka ya Ngombi na secteur Ngufu na territoire ya Madimba pe na province ya Congo central et yé en soi abotaki 9 bana mais 4 na 9 mibale pe bakufa. Donc batikala 7 sur la salle kaki malamu na bosani te et que na 7 etikala na ye
à Souki Kozalana 31 bakoko, c'est-à-dire ma petit-fils 31. Et à Souki na 174 bakokorolo. Voilà, Vinae ya Kimo Christo, Andaki Mondimi ya Kimaliste, Ndenge Tomoni, Tojo, et la parole Kimaliste à Rompon là-bas. Azwaki Baten na l'église Kimbaliste en 1988. En 1988, mais Azwaki Baten, Ndenge Zaka, Ndenge Toebika. Et pas Baten, Azalaki Moyembi na chorale des dirigeants. Rasi to moni ngai on a telemi awa et la mana la kezali uniforme ya biso ya chorale des dirigeants. Donc yepe azalaki moko ya bayembi na ngai na dirigeant maman. Alors le oyo tata Nzambe abenyi. Vraiment, te souhaiter kaka paix à son nom. Merci beaucoup. De maman Kala Elisabeth. C'est avec douleur. C'est avec beaucoup de douleur et d'émotion que je prends la parole à cette tristesse circonstance pour faire l'oraison funèbre de notre grand-mère Kala Elisabeth. Kala Elisabeth, surnommée Jolie Bébé, était troisième d'une famille de 4 enfants, dont 2 en ville, assumait nous la rôle de guide, d'encadresse et d'éducatrice. En nous disant toujours attachés aux gens de bien. Aux gens de bien. Courte maladie de paralysé appelée ADC, contre laquelle nous avons lutté depuis le 8 mars 2018. Famille et nous sommes à l'égard qu'on a des bons gens de frères. Si moi y'a pas ça tombe, famille et nous sommes comme on m'a déjà. Donc on a ma famille en sortant non pas. Ma parole ça boum de et des ceux qui va célibrer Bazali entre autres de lui Céline Yamabeka Bazana Biso Elongo. Tous les cas dans le banc autour des posés les jeunes frères. Wana paroisse ya Bongo tozomona entre-temps esili mabeka mpe akotikala nsima te. La famille yoki kokomana deja.
Mais encore ici côté yo za makamni ko ça na boye hein ya kambangu ko reza jana place wapi hein tata mutino directeur nani azawa ngi mutazawa te bigi wapi ye njoki bison banso kuna tozalaki tobandaki na prière tina nde totomboli nzoto toye nango awa tosukisaki na prière kuna siko ezalaki na mokili awa pe tozali na mokili me toye kotika mama na biso na se ya bawei awa ezali neti kaka mokili oyo biso toyaka biso nyonso ntango otiki mokili oyo ya se sikoyo ngonga ekoki po te tobanda programme tosengi nzembo mukeleka tusangila saluki ya nzambi mukeleka enzambi mbangi twafuluka tusangila saluki ya nzambi mukeleka tusangila saluki ya nzambi mukeleka enzambi mbangi twafuluka na ngai elongo Kristo yo ojali mokonzi na nkembo mwana na tata mwana na lobiko yo olekana na kufa ofongola bokonzi na lobiko na nani Ela bateu ao contrário. Mutuguna. Bokeba. Zela. Tala. Bila mazonga na bato makolo bakote lizo tala bato makolo.
lokola esepelisi yo nzambe na kobenga molimo na ndeko na biso na ntango oyo tokotika nzoto na ye na mabele. Pau. Mabele na mabele. Putulu na putulu. Mabele pe putulu. Mabele na mbe mojalisi na ye. Na mobikisi na elikia na solo. Na bosekwi na bomoi ejali na nkolo Yesu Kristo mokonzi na biso oyo akufa mpe asekwa ajali na loboko ya mobali ya tata na ye. Tobondela o nzambe tata na biso zala na biso pene pesa biso makasi mpe nguya mpe biso mayele na bolingo na yo mpoto yeba ete kufa mpe bomoye ya suka oyo ya yo ekoya kabola biso na yo te tokozala na nkolo ete suka na ekeke tokotikala na bobateli na yo molimo oyo epesaki ye oyo yo olongoli longola koyimayima mpe konanga kati na biso mpe biso makasi mpe elikia mpo ete toyika mpiko mpe molende tokoka kokumba mikumba na biso na mikolo kino suka biso mpe tokoma na bomoi ya seko ejali na Yesu Kristo nkolo na biso tosengi manso na kombo ya tata mwana pe molimo santo. Amen. Tosuksi programme na ya lingomba siko totindi bino bocha mabele soki mabele te dani biso tosuku Maman pasteur, siko famille Mama nana mwindi kama na ngobate yo moko yebi ko pusa na yo zalaki kaka te. Affaire Soso tokomi wapi est-ce que mwasi na bekonomi na ye akoki mpe kopesa mobali mbongo mpo aya kodote nazokota masolo ya bato soko omoni bato bazoleka oza selection ya bato
pour être en mesure de faire quel travail dans la vie. Merci balandi na biso tozokoba malembe malembe. Eloko nini epuse yo opesa mwana oyo kombo ya Consolette? Voilà les raisons. Parce que la plupart des gens, ils parlent, mais ils ne savent pas quelles sont les véritables raisons. En tout cas, biso tozali wana tozaba na misala. Ayebisaka bino tofunga na zamba wa misala na bino. Oyo bokoloba kosala nga na kosala. Soki mutu aza. Voilà tout pour les sommaires. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette revue de presse.